boyebi eloko babengi kindoki nde oyo elingi esalema awa toza na problème na mboka na biso ya oyo tozomona impunité ezalaki kosalema même soki bakangi mutu bazokende na ye na prison koyoka kaka coup de fil raisi anasema arudi bazongi na mutu lelo pendant que la justice essaie de se relever touti koperdre kutu magistrat moko olie baproposer même ke bafutaka bamagistrat mbongo ya malonga batia bango na condition ya ke bazala vraiment indépendant biso toye awa na makambo yake c'est-à-dire edépendre soki ndenge nini toyebisi bango boyi biso toza bareprésentant ndenge tobimi awa. Le député que vous voyez dehors ici, ezaba oba lobby, tozaba représentant, tozaba tindami ya population. Jamais tokoti ko siéger pendant que oyo atinda kibiso a lobby bo siéger. Donc, tozo monate loi wana et yembangu mango sala nini. Ndenge toza batu ba kotisa ba proposition de loi depuis année passée. Et les kakate. Oyo yembangu mango sali même pas 10 jours. Mbangu eleki na bureau d'études et le mon côté gouvernement ba lobby makambute. Soki lobby na bango bozo kende ko benga ba wewa. Donc ba magistrat baza ba wewa. Batutu oyo bazolo babazaba wewa et puis balingi ba réduire de pas débat ya makambo ya justice na ba tribu biso peto ko senga bato a ekolo na biso tozana makambo ya bikolo wana te. Nous estimons que toza ba représentant ya population mutu moko abima alobake yende azo représenter province boye yende batindi ki akende ko voter loi oyo ko protéger ka ba politicien o bazomona ke un jour bakolanda bango système ya kanga muyibi opération tozolo ba ya kanga muyibi. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes dit. To soulever motion, to lobi na bango ke biso to lingi ko débattre na makambo te. To vandi sango, to zonga na plénière. To loba ke bao batinda ke to biso ke to représenter bango. Baboyi makambo. Bango ba lobi te, bango baza majorité. Majorité a to za combien? 500 wana ba loba ke za ya lokuta, ezana ba député o ba ya kate, depuis banda bazwaka ba mbongo ba lobi la kapé bango te. Awa to za mukie boyi. Ebele ne baza libanda. Na loba ki mukolo moko akole. Mbangu ekobanda biro nyonso administration assemblée bokei bokokuta ngo vide bato basi bakimikimi kaka ba urgence nini na makambo ya loi oyo yango tolobi mo biso tobimi lokola bazoloba bao bazo manifester baza batu te baza ba wewa te tokokota jamais na messe noire. On ne peut pas entrer dans un complot oyo bao batinda kibiso bapekisi biso nde tolobi na bango. Il n'y a pas question d'appartenance politique. Aweza départ ya kabunde te o bazaki ko lukaso ki ndenge eza loi mobeko ekotikala. La loi est impersonnelle et générale. Tiko mobeko o ezoya et puis la loi eza ndenge batu bazolo baloba wana te. Loi eutaka na besoin ya population. Population ni ne lobby ke tozana besoin bo ça vient répondre à quelle question? Pas répondre biso na mutuna wana te. Ça ne vient répondre qu'à une question d'un groupe d'individus. C'est quoi cette histoire là? O tokotala na katikati. Zoka biso kana mouvement ndengwana. Biso toboyi kotala na katikati. Batala bango moko biso tozonyinda. Merci. Minaku. Ngai nazadi progrès. Na lobby na yo. Retire balwa na yo nyosa mabe. Papa pacha lobby na tanga classe ofele. Jamais ko même sa vie na ngai. Baki sino nyoso sala ka ya mabe. Akindo kipono o péché misala fachi. Tokola kisayo.